Mutuloro aneti shy. Vena biso shining. Est-ce que yo pino ko lobela makambo ofulama? Parce que tout le monde a ba leader mususu o ba bimi si pe ba musicien, ba fuli bango, ba sombi pe ba car. Ba otambola na ba car. Et le shy ozoya po lobela makambo ba car, ozobela makambo ofulema. Vena biso de la forêt na président na biso papa chéri JB Mpiana. Mais na aucun on a regretté fort parce que yo déjà papa chéri fula yo. Otambola monde entier. Atambo son monde atiyo beta ba vocal simba yo zo luka ba fula yo. Donc c'est comme yeba o zalité. Bato ba bimisi ba disque wana o to ba biso ba combien de disques et simba te. Ouais vane batongo ba beta ba disque mais ba zo beta ba concert. OK tout le monde a que non so ki artiste a bimisi disque photo mona ba concert. Mais ba zo bimisa ba concert ezate so biso to bimisi te mais to zo beta to zo mona te la ça que non valeur na puissance artiste. Pour ça na histoire te pour surtout total rétroviseur to va nous rappeler aba cristal te ngoya penana mokoto penana mbata servette. Oya penana mbata servette ya Brésil wana mafuta wana vraiment. Oya na soulier. Il faut tout expliquer. En plus au gangi la mambo fulema boyo to ba fulio. Et puis nga na vanda na cheve na so don dasi na debonon. Amona peno ya penana radio ya Bluetooth. Osengi DJ kata musique atie penado musique mombo ya beti ya manzanze lui ki ba déclara s'abonner massivement à RDC International avec Anastela la fraiseur. RDC International. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Makemba et Baïba s'abonner car on sait jamais. Bon s'abonner, partout dans le monde, ici quand notre vous allez, chaîne à Kitoko et en gros, on s'abonner. Na RDC, Ave Maria, c'est Joao TV. Comédien, RDC International. Bonne information, ça va musicien. RDC International. Donc continue à kata YouTube. YouTube. Tout le monde est chaîne à YouTube. YouTube. RDC International et Kangi. Anna Esther, Lazer, pour l'unité, Nayo Mariam, Batimou, pour s'abonner Awa. Yawa, this is your channel. We try to submit with the rest of the International. Bonne information, ça va politicien. RDC International. Bonne information, ça Yamboka. RDC International. Maman. RDC International. Voilà, toute autorité vient de Dieu, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Yann Yungu, le reste de l'éternel, quand il y a un Kolobanabino. Présence Nabiso, na ba téléphone, ordinateur, télévision, Nabino, et ça la pour informer Bino. To si ça mitou na bozakana on la mitou to yoka ki to mona ki to sala ki bonde to yaka poto pesa nos conclusions fait pour comprendre ce que ça nini. To lo bango toujours na lo bango toujours moi de ma part Yann. Ce qui information est à au vent dans le talibato yo batatonaka to talipe loko la bino hotel rabango mais ce qui to bimi na télévision ça répondre to européen ça confirmation. Donc laissez-moi avant de commencer saluer ba o ba soutenir nga ba va très cher pour nga. Ton le babon on a déjà mon vieux Luison Mbata na kata South Africa second hand shop donc non on a directement Didier Mpiana tonton c'était mai non on a Roger le combattant, nous avons déjà Anasté la madame Fraser Balobi. Moi, sur money, la gâte à porter monnaie, naïe, moi, Mickey, $100, $100. Donc, Bamote, naïe, bisi, kozo, la nabiso, et bon, les lots, naïe, mbeli, bino, moko, ya, ba, artiste, oyo, bino, mo, bo, sepe, la, bo, découvrir, naïe, bige, bo, lingaka, naïe, bige, bo, sepe, la, naïe. Mais na lingito découvrir na plateau si je suis d'accord avec Chidi au fond la biso déjà. Donc salut. Oui, salut Yann. Bonne santé. Oui, santé très bien par la grâce de Dieu, par la grâce de Nkolo. Zamba ça là toujours. Ouais, Zamba ça là toujours bon moni déjà tozana Igo Boss donc yende to mega peu ko décortiquer né moi makamoko ya mike oyo eza tambola ezo tambola na musique ya Congo le roi to ya mi musicien to ko bana pe to solara makamwa musique ndenge zalaka donc boni ba information ya BCBG. Oui, bah une fois BCBG carré. Une fois BCBG carré donc car comme d'habitude toujours nous là la séance de la répétition donc mercredi jeudi déjà
donc on a autant de place pour Bika tu répétera coulisses système à Michael Jackson. Donc papa Chira Outami qui l'a qui déjà. Donc à Elibiso déjà l'intégralité avec clip nous au moins déjà donc il veut les canaux plateforme et tout. Donc c'est ça quoi. Balle des matchs bientôt et bima. Bana monde atier vous allez décider pour jouer ba générique ba danse bien ba vocal à carré ba chanson est bien quoi. Mais bah au moment on a fait balle des matchs on dit non ba kala toté d'auto ko to 11 ans. Bon mon on vient dans SS bon tout va normal. Bon moni elubu ya malamu esenga fo ezwa temps quoi. Elubu ya malamu esenga fo ezwa temps nango. Donc biloko balamba ngo chocho esimbaka te. Donc balle des matchs les albums les plus attendus dans le monde entier au Batbaozela donc il y a mon 18 ans et bima nango mais est-ce que il batu msubo yemba ba kufa ba msubo batika ba mo problème ngo ezani ilo nini yango penda weza na base ya osaka eumela bongo liwa ya rapona liwa la caractère donc oyemba peka lelo po eloko ebima lobi peka lelo mutango daye na ye le lobi te so batu ba kufa po ba de match zo umela te balle de match et bima on prévenir que notre aux les seuls orchestre auto betara trop na Congo comprendre ba concert à danger ba droit d'entrée peine à Carrefour sentir que $100 $200 plein à traquer tous l'orchestre les plus sollicités na Congo si tu comprends bien on est sans disque il y a on est pas ça tout makasi bo misal bon pour beta bo ça va plein bo beta ba prêter ba zoya mais yango la sa force artistique yango la sa force artistique puissance l'artiste donc artiste va y baraiter que aussi une disque était va y barrer na ba concert live vous comprenez est-ce que Michael Jackson t'a pour faire ça combien d'albums la star a minene auto yebi wana wa ça va combien d'albums mais ba obeta ba concert tout le monde mais là tu parles de au moins biso ce que tu tenais tu va canabino papa chéri c'est bon pour yaza de ba Eve ndé mol ba Eve mais est-ce que de la part des binonet ba touer sikabo est-ce qu'ils ont empêché binoté ils ont quand maramna binoté et quand on a monté un peu venir toza pepele toza poser on le bara pour la TVT toza poser tala la place au yamina on le bara pour la TVT pour la TV ndeni toza pepele tala santé na bubu est-ce que na bubu qui est-ce que na zuluki ti très kitoko toza poser très à l'aise au saralate to vivre bien kolega ko tu bato ba bimisi ba disque wana o tu ba biso ba combien de disques ici maté ouais vane batongo ba obeta ba disque mais bazo beta ba concert ok tout monde a que non so ki artiste a bimisi disque faut tout monde ba concert mais bazo bimisa ba concert ezate so biso to bimisi te mais tozo beta tozo mona te la ça que non valeur na puissance et artiste mais bango ba ko ça peut ba obeta ba concert ici ezo ba obeta ba bomba concert ezo beta maté mais au moins ba zo ba trophée papa ligamba trophée otika na yo papa eza lobela te kamba trophée tika eza lobela surtout bito bando tanga la ba papa chez ba zo ba disque d'or bazala wa lelo koma ba trophée mo boyo ko salisa moi ni no mo award ko salisa moi trophée na mo boyo ale ba voter na internet yo am internet oui marambo on est comment on a YouTube ba voter pour kingani pe mutu mo abimine pe ba caméra ye ba lection na télé ba ni ba PC trophée ba trophée on les logos ya mutu asali vraiment on les appelle ici Didier bien tonton Stéma il va vite trésorier tika bongo les autres ça moi attention ma bé donc tozoko bara na émission na biso na on a déjà mon vieux Luison Mbata ba biso ozaka na Cape Town wana oza pour ça au meublé ndako na weza lwa kitoko boye nebino o mona ndako moi beauté ya bien boye ndako ekota ba Versace ndako ekota ba Gucci ndako ekota ba Yoji ya moto donc mona Veluison Ombata na kata South Africa second hand shop donc ba bi Ricky Video Solution RVS yepe butatali maramba ba mariage na bino maramba na bino nyonso bomo na Ricky Video Solution RVS azawana peka na kati ya Cape Town donc on mona sus na kina na kiti na mona mwasi atalo eza organiser bongo na comité na bango baza bongo soutenu na Fondation Yves Ndakwanzambe oyo mesana ko kabola ba bien na ba tout dernièrement ba hôtel ko pesa ba maman ba bassin dernièrement ba hôtel ça mo ba
promotion pour la maman ma bébé fondation Yves Ndapanzan le coup de chapeau donc toujours ko ban entretien na biso na habiter le lot bandi o maman to bandi ko attaquer on habiter ceux qui trop pe maman mke na moi nkunga ça moi bien ouais loko na osala on oyemba pona osepelisa Natasha Gola kukabu tantine mama na Aaron na Londres wana pe na osinale batu bo s'abonner na chaîne na biso oyo Rio de BCBG TV quoi vous allez décider et vous s'abonner aussi na Natasha Gola officiel et puis RDC Ave Maria na yemo la mère boss Anna Stella Madame Frazier c'est la mbote oui Anna Stella Madame Frazier Anna Stella Madame Frazier mbote belé oui bi ya les basigno salon de la mbongo c'est aleki Natasha Gola te oh ngana yebisa yo aleki basigno salon de la mbongo ah bon wana lobi yo apesi pe mbote na salon Celino na Londres wana sans oublier Chéra Pembe Sarah la Pulga babie pena vrai quoi Sarah la Pulga bambote belé apesi mbote na Jojo Sample apesi mbote na Animish Makanda ya Venanga Anissé Makanda bambote belé sans oublier Aimé Makanda na Londres wana bambote belé quoi posa motema na ngai eza nazala pene na yo papa chéri posa motema na ngai eza nazala pene na yo mais yo matisa bango bavia pourquoi pas lelo koma tour na ngai igobos kuma masuve yo papa kuma masuve yo kumba me bolingo ya motema vina ngai mais suva kanga singa na kingo ata na kimi nazongela kayo papa chéri yo bolingo ya motema na ngai bolingo ya mabanzo na ngai alangwisa mabanzo na ngai alo mobali na ngai wo papa yo ndenga mbaba yembye oza biloko ebima na ba de match yoka niti vocal oyo oza munduki donc eleki bashana bango so wana eza na shana eza na bal de match na shaya na yoka bana oyo na eloko moko ebima chanson papa chéri apesi biso donc nde basaka Francis Kalongo nde basaka Zadio na bandule oyoka yango te na bandule nayoka bana oyo na Zadio ntango abeta abimisaka moko ndomoi na yaka posa motema na ngai eza nazala pene na yo papa chéri posa motema na ngai eza nazala pene na yo mais yo matisa bango bavia pourquoi pas lelo ekoma tour na ngai igobos kumba masuve yo papa kumba masuve yaya tobomba yoka bandema vraiment wana esali bongo bien na mon vieux ou azolanda biso pe na direct ya 001 Gijou Maïla Trezeke Selemba de Bosan Mote Rich Bokoyo donc on est là BCBG men au bazolanda biso partout dans le monde donc tout combat na émission na biso na invité ne bolobi ke ba de match makala te tout le monde va extraire la clip tamboli est-ce que le banga te ba bon mo dans la terre toza pembe na papa chéri en plus papa chéri muta beta ba chanson wana babenga ngo ba cantique tout le monde a preuve vane na ba mariage tout na ba bar na ba boîte so ba nzembo papa chéri beta mite me banado abeta ba nzembo a danger siko yebisanga ye azana eloko ko prouver souti papa chéri azana eloko ko prouver na monde te parce que asala déjà ya trop azana ba œuvre na ye mais bal de match bazelango po to banga na biso te po to banga raté po to beta na biso déjà bango so to banga ni moi terrain moza mozindo ko na moni bande musu bo misali 17 musu bo misali 18 terrain oza mabe makasi mselu biso to ko bimisa te po bango ba bimisa biso to sala makambo te wana vraiment BCDG idéologie to landa raté po bato wana basali boyeti bazala bon calme ba de match ebima nango bientôt bozala osepela bozala décider boyoka ba vocal balokola ba biloko na epu na toyemba oyo est-ce que Igo Pospe à part ba grand chanteur à part ba grand azabe na bato yo apprécier rapper la génération non bazé beletse bazana bango belé to apprécier na biso neti na neti ba les professeurs ba Jules Benz ba il y a la génération là
Ah, la génération normale. Baza na bango ebele baya babimi basala mosala bango malamu. Ah, papa, mingi oyambi ngai gobos. Toyete po totanga kombo na bango. Tozobeta masolo ya musique. Te, oyambi kasi tozaka na monde ya musique, nga pe naza artiste. Oyambi ngai mingi ngai na leader na nga papa chéri. C'est ozobanga bango. Na obanga bango te biso tobangaka te. Mais so banga te. Biso tobanga bato te. Toya pe te po totanga bakombo na bango. Mais mingi ndo yambi nga photo lobela actualité po ba démarche ezobima. Mais bango pe baza actualité lo na biso. Ouais, napesi bango mbote basala mosala bango bien. Bango banani? Bango tu bayebi ba leader. Kasi banani? Ba génération na biso. Bakombo la bango. Bango tu ba miyebi na bango papa baze belé soto to ba lotanga baze belé. Au monde atier bato tu bayebi basala mosala bango malamu. Voilà, tu comprends donc artiste Yann Ngani polémique té akimo polémique mais tu ko ba malé vers la fin de l'émission na biso na éviter question oyo uti bena musika et uti et pas manager Kevin Makengo abina tout la depuis au côté BCBG des avantages ni yo nakutana on a ba avantages ni yo nakutana on so banana na des avantages pourquoi l'avantage bon ba désavantage eza que non place nyonso so ezala non facilité quoi alors biso papa chéra zo biso na boma tant on a yaki king ezala facilité makambo susu kutana ngo par rapport ya place to bando vendre ezaki loin na place à koya ba répétition na bombe wana mais ba avantage des ebele quoi avantage des ebele pour venir na BCBG na vie na na tambola na carte tant na kota BCBG na beta ina na pamba donc là 10 ans de fidélité à premier c'est bimi maman na ozwa car ozon pas ozwa car na vana ba place à danger donc son avanda na bombe ya place à Lix grâce à papa chéri. Mais apparemment, tant que vous avez BCBG pour reconnaître, parce que l'on est ça, le BCBG comme nous collaborons, ça la rabat oui, ça va dire. Il y a un lobaga qui non l'ingratitude est condamnable, donc impose à la ingrat na mokili za mabe pour reconnaître pour histoire ba bossa na. Même bande ko no pe bande ko lobaga pour la télévision, ngai boy ngati. Bon, si tu vois où tu ko lo dernièrement. Na ça velo au mon boy, na ça va soit moni soit image auto salara na bibo na ndula c'est pas fait. Quand on a auto salara émission tout salara na chaîne na biso na Rio de BCBG TV. Quand on a ko lisusu bon na biso. Donc ngai na mwana mukongo. Ngana boza na ingratia. Na lobika kuna moya koloba loba ngoto ezate. Na roza l'ingrate pour na loba. Ça langage que moi igo. Comprendre? Donc ngai oui kozala ingrate plus. Ba bazela na ba ngai te ki osoki boye do na zana na pemé na papa chez. Moi non le rapport album est limité. Mais na zana biso ke non na zaini de biso ba yombe to lobaka tout dit va. Bon, tozali nazali vraiment to combat quand na ba to combat vers la fin donc to appelle la bande rebelle au bazo assister biso awa tozana un mois si moko boye o se bomoni na bi ebilo za rabelinga linga na lobi na bino te na lobi na ba responsable te na bi na mo ba jeune mususu batala biso ba za moi amoni ka mo kombo mutu amoni ka mo na télévision te mayan on a numéro tel donc voilà tozana ipe awa une fille très douce, une fille très calme, donc Armel, donc na pese mbote na bo otanga kombo mboka po sinon te pour na Facebook, so obet na Facebook beaucoup tanga to kangi. Donc artiste to komi benda ko chiter vers la fin na ebité question ni no bana ko s'attendre na mo pe to ba temps tout non, mais to 8 ans tout non. Bon, oui, baté pour on est à domaine na yo. Te yo matumsu ba ya rapenda question sur ma tuninga yango façon de répondre de façon de lobela mutu wana on a évité parce que tant yo yambinga yo ba question ça yo ba réponse ça on a eu ba comment est-ce que la votre question ouais comment c'était pour vous la BCB na banga raté pour yo za wenyemen donc 4x4 BCBG pour zaradia la 4 c'est-à-dire bana BCBG ba banga mutu tant au mona ndeko na bino ko azara pe na wenge BCBG bao bazalaka kola ba shine nani ba non fuji bilo ko talisi minduki contre prise
yo te que soldat ou ngi BCBG vous répondre bon omoni biso ti toyaka wana toyaka luka musala on comprendre ato longwe na yo ba leader na biso tolobaka tochaka keno papa chéri ata lelo biso tout longwe ya tatikala simbi molangi abeta bato baroya on comprendre po akomande na ba fidèle azasu na ba fanatique te ba fidèle po vani talaka ba démarche et rumeli mais au monde na ba concert ba ngoma ba plein et ça on comprendre so lelo net ba mosali ba prêtre le rôle Fabrice Afat en États-Unis baza pemé na papa chéri baza fidèle ba ebi savoir faire à papa chéri surtout moi le roi niti ba nana sakasaka ba Rose Mokenge ba dermatologue mo bena tu yé en soigner pour so bien baza toujours pemé na papa chéri ba fiston Kiwongo ya groupe cinéma Black Star baza toujours pemé na papa chéri ba vina so ba fils Mukoko baza toujours pemé na papa chéri fondation Yves Ndakwa Nzambe toujours pemé na papa chéri ba Gérard Mounaf na MTV baza toujours pemé na papa chéri le roi ba Glocas Kasolo maza na Chine mais alanda toujours à d'autant yo longwe na yo donc OK papa chéri za papa chéri otika la papa chéri on va prendre tant to ya ka pemé to ya luka musala alors so longwe ya za yé otika la yé et changer na mwelo mote po vanende bake wana etie tout biso toza tokangi bato wana bavina biso ba déjà ne baza bakangi bato ba bazaza na bakangi bato ba reporter Juki Benz bulongo shwa kalasa baza wana ba Jidel ba Moda Show ba Chuda Ngenge zon pas so conseil européen ça vraiment na bango se bola ndo na bien bon conseil na ko lo baga batika ndebe ingratitude des bien c'est quoi baza la reconnaissance place na outil nzamba opambola pe bango. Donc, beau tic ingratitude. Pour surtout, bito bandolanda kolobela bango, ma to mingi nde actualité na biso ya ba match BCBG. Nous allons prendre parce que chaîne poésie chaîne mon boy. Presque ya ba vrai BCBG balanda donc tous en attente to fula bango to pesa bango pivot quoi. Donc ba ça na bango pe rien total la to pesa bango chance ba bimso mona. Parce que rien yim de simami na igu. Mais à ça actualité te ona mususu kutundeza ona mususu wana yazala na BCBG ba pesa ba chance ya tia ba vocal à danger atambola monde atie mais amiyeba ta fula mais bo choix ke pas vient so igwenda fula ma neti ngande na abu na yebi ke no naza déjà ikona pemé na papa chéri et lo moko déjà papa chéri pesa na 10 ans de fidélité partout na rolo ba mutlo wa neti shy vient biso shining. Est-ce que yo pino ko lobela makambo ofulama parce que tout le monde a ba leader mususu o ba bimi si pe ba musicien ba fuli bango ba sombi pe ba car ba otambola na ba car et le shy ozoya po lobela makambo ba car ozobela makambo ofulema ba net ba makambo yo donc tellement ba vena biso le wa ba Rio de Janeiro ba vena so ba Jidel ba vena so ba mulongo shwa kalasa tiki non bango biso mo photo so non charge photo ça charger na yo parce que ngai na ko banga to na koza na respect ya bana na biso comprendre ya bana na yo peut-être na koza na respect wana mais tika photo lobela yo po yo ko lela ko fula mate yo komi ko kotisa polémique entre Vena biso de la forêt na président na biso papa chéri JB Mpiana mais na aucun on a regretté fort parce que yo déjà papa chéri fula yo otambola monde entier atambo son monde entier beta ba vocal simba yo zo luka ba fula yo donc c'est comme yeba o zalité mutu akolobela ba car ezalo waneti ba biso na ba ya musu ba misem su tozo bima ba kolobela ba car mais yo ko gangela ba car te donc yango teza wenge on prend yango teza wenge mona wenge akolobela jamais aller la car aller la ba fula donc vraiment nazo s'en charger na yo makambo na yo na janta ko memango to ya kotisa ba polémique wana entre Vinacho de la forêt na papa chéri jamais shy parce que ko bossa na histoire te pour surtout total rétroviseur to ba nous rappeler ba cristal tango ya penana mo koto penana mbata servette oya penana mbata servette ya Brésil wana ya mafuta wana vraiment oya na mona na soulier chengi photo ndo expliquer
En plus ogangela mambo fulema bo yo to ba fulio et puis nga na vanda na cheveux na so don dasi na des bonhommes amona peno ya pena na radio ya bluetooth osengi DJ kata musique atie pena do musique mo ya beti ya manzanze et puis ba déclarer makam na oloba ya yebi ngo nga na sala na nga na vanda na nga quelque part na coin cheveux na so don dasi otambola na bluetooth batu na ebite bato matonge bato ba ya don dasi na bakimbuta partout ba yebi ya comment otambola na bluetooth ce qu'on yebi sanga ole la refula ma main na regretter fort ya moment une photo ça charger na yo keba sous na l'action de ça en fait ça papa chéri soni pour ba génération na ba comme déjà ba leader ba musicien ba zotama ba car mais ti le lo ba olobela mama ba car mais oui tala non neti ba biso photo lo ya neti nga na rolo tala ka neza bo carré ya na ngome na ogangela ngote pona zala na déjà na BCBG donc wenge ko ogangela bien matériel. Vous en prenez. C'est ça. Donc c'est ça moi j'ai conseil pour na chai donc papa tant où ils attendent sur le Bakar tu dois temps pendant pour travailler visibilité na dois temps pour travailler façon nini oyo okoki ko sala pour album na yo et réussir et non au banda ko le Bakar na année pour tala ba ninga no ba génération moko lo ba ferigo la ba musicien na ba on ba ko le Bakar ba go boss ba ko le Bakar so yo peut être ma boule la télévision car donc c'est pas bien elle wana ti ba tilinga car Benz nouveau modèle so na bando gangela ngona lo bela boye na boye tous les cas ba temps ya yebi ta on meme na car na ya yebi oui ayebi to yo tike wana ovanda na debonom na makreve na lim na limité salon oui vraiment to ombena na suka entretien na sona habité moi un mot par rapport à bateau ba soutenir yo so otika ba mo mabanga poto clôturer na émission ko la lelo ouais tellement to zève vraiment likolo on a bina pesa mbote na Guy Bonchard Molongo na magistère wana na magistrat Goel Bambote Belé artiste Gelor Chamali ou Bambote Belé na pesa mbote na Gigi Makoka sans oublier Jolie et Bossi la maman na Kylian Star sans oublier Masalanga JR winner de best Bambote Belé Kaki Akewa Bambote Belé venangai maître Fâché Gou na Belgique wana Bambote Belé apesi mbote na Roger Mel sans oublier Roger les combattants na sniper nyonso ya papa chez Bambote Belé na bote Zitandala Papi Musongo prix Nobel ya Azimandiki na magistère wa Bambote Belé na bote Showman Kukabu mandefo pembe à Londres sans oublier Natacha Gola Kukabu Tantine mana on a pesi pembote na les racines de Igo Boss na pesi mbote na vinanga Mobito Biter na pesi mbote na Karine Riziki top modèle moi c'est azong si basi tout ya Zilalim Nathan na pesi mbote na Rebecca na pesi mbote na Patrick Bangu Delsi Madesu Bambote Belé quoi donc c'est ça sans oublier Jojo Sampo Bambote Belé tonton Abouba Flamand ange adorable Malimba qui répond. Voilà, merci, un grand merci à Judy qui est derrière la caméra. Donc, tenez qu'à te mettre ça pour le babo, s'abonner et bénir la chaîne Abisso Parfait. Vous n'allez jamais décis par rapport à l'information où tu peux Sarabino. Bisso montre le barrage, information vraie parce que et où tu as la source. Donc, Bisso tu as raté. Les athées, le roi chroniqueur, on va vendre dans la tabi émission, les athées, tu as donné un tel attaque qui Bisso tu as rappelé information sûre. Donc, un grand merci Naba Oba Soutenaranga, un grand merci na Nzambe wa Salvation Ngolu au monde sur mon lelo. Donc quant à moi, je vous dis vous allez franchir ce côté pour vous dire que jamais vous allez décider par rapport à la chaîne Nabiso n'habiter un mot par rapport à la chaîne Naba fan Oba Lingabayo. Ouais, nazo signaler quand Naba fan tout que balinganga va s'abonner na chaîne Nabiso Rio de BCBG TV. Bonjour ba news à papa chéri, bonjour ba news à BCBG, bonjour ba news à la bonne musique. C'est ça. Voilà, merci à tout le monde, merci à Dieu, merci à Badnion, Sobo Zaras Coaché, pour Bourbana, vous aura toujours news, il y a solo, donc merci à Madame Anastella, Madame Fraser, donc merci Nayo, Muntu Oyope, au soutien Arabi, Sonio, so partout dans le monde, donc merci Nayo, so za pour ça la publicité, le Morobo, Topeni, Morobo, et les gars la chaîne Noyo. Kobo sanate zora ba numéro eza wana benga to kosolola na prix moko ya bientôt c'est la bino donc merci beaucoup quant à moi je vous dis merci et on se revoit au prochain numéro bisous bye.